tosepeli te. Mais bino pe ba congolais moko nga na comprendre nga bino te. Boza peuple moko boza trop émotionné. Boza trop émotion, boza émotion na vitesse. Bino muninga aye po alela mobali na ye. Soit disant ye mtabomi ye. Aye po alela ye. Boni boko pekisa ye alela papa ya bana na ye. Ezala pe bongo te. Bino boza na pauvre place ya bomaki ye. Bino bomona ye place la brina bomi mobali na ye jani. Tiens, boetin, to sepelita. Muninga kufeli. Aza pe na pasi, aza mutu. Quand même. Aye alela papa ya bana na ye. Quand même kolela mutu ba pekisaka te. Ba pekisaka pe mutu ko ya matanga te. Basenga pe cotisation pe ya matanga te. Ezaka volontairement. Ba congolais bobeli mituto ndeni. Boza trop émotionné, peuple congolais, trop émotion. Boza émotion na makama mike. Bino mibali, suis-moi ça za mabe ou mona za mabe. Tikae. Est-ce que bino si botambola na nzela, bomoni mibali na balabala basaki ndumba? Ezalaka basiti. Basi so leki na balabala omona basi basaki ndumba, mais mibali bazalaka te pona nini? Ale yo mbalo kendo kufa pona mwasi. Ale biso pe bato émotion, to pe expliquer mwasi alela. Non, c'était pas bien. To sepeli na ngata mukete. En tout cas, la bwini paso zali zala makasi. Tebi ke ozana pasi na minito po kufeli papa ya bana na yo. Ozana pasi bandeko o ba ko comprendre yo te. Tika banka na maboko ya Nzambe. Mais biso peuple congolais to longola ba émotion ya pamba matuza na ngwana. Muninga yali la papa bana na ye. Bobo yali la papa bana na ye. Ils ont un sens d'un. Et comme il y a trop. En tout cas, la brini, zwa makasi mama. Zwa makasi esiko zali. Koyoka no bato mokili te. Yo tika Nzambe nde ajije kana yo. Soki eza bango bazoloba, Nzambe kaka nda yebi. Soki eza yango te, Nzambe kaka na motema na yo eyebi. Yo zwa courage mama. Zala fort. Que Dieu te bénisse. Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi ceux qui yakoloba ezali, en tout cas toyaka, ceux qui yako partager ezali toyaka pour nous partager tous ensemble. Parce que vos pesa biso penza o ngamoko na benga ngo valeur, hein, c'est pas donné à tout le monde. Ko valoriser mutuna modèle oyo abonnement na yo ça nous dit beaucoup abonnement na yo apport na yo na kati ya chaîne oyo en tout cas eza eloko moko ya makasi. C'est pourquoi quand il y a à dire s'il y a à partager quelque chose, je n'hésite pas. Quand il y a à partager quelque chose, en tout cas je n'hésite pas pour venir partager ça ensemble avec vous. Voilà. Toyeli biso lisusu lelo situation oyo ezako ekangi penza net wana eza lelo komoko tokoyi koloba te que excusez-moi tokoyi koloba te que ezelo moko ya pete ezelo moko vraiment ya makasi liwa ya artiste na biso Jani Fay. En tout cas bandeko nanga epesi pasi na batu nyonso liwa oyo po ezalaki eloko moko oyo bato babandaki ko expect te eloko moko oyo bato babandaki ko zela te. Donc ndeko na biso akei atiki biso atiki bana 9 ka nde tolobaki so botali na ba vidéo précédente bo za vraiment makambo nyonso tout lelo déjà eza jeudi mercredi pardon quand ndeko na biso Jani eza déjà na kin donc ezopesa pasi nabi ke ezara pasi ko perdre mutu eze lo mo esengote biso nyonso tout toyebi mutu moko te ndenge tozabu ya olobake non ndenge na zabu na kufela nanu te. Donc ça me fait ni chaud ni froid
biso surtout toyebi kokufela koperdre être cher être humain ndenge esalaka mpasi tomonaka kutu mindele azalaki ovanda na mbwa na ye to na niau na ye akufi ozomona mondele azolela à combler plus forte raison mutu oyoyo akelami na elilingi na biso a soki akei tozomona tomoni pe makambo ndenge nyonso tu toyoki makambo ndenge nyonso tu c'est passé pourquoi pas esala biso pasi na motema yango toyaki lelo na message oyo ndeko ya labri na ye nango alobi tomonaki biso nyonso tu labri nakendaki na morgue mais bacomédien en tout cas communauté congolaise bazalaki ferme vu makambo nyonso tu la brune à faire subir ya Jani mais baboyaki poussa la même pembeni ya corps tout le monde qui est na morgue wana elle pleurait elle a vraiment pleuré to ebité nini o iza na kati ya motema na yeba ndeko na ngai oui c'est vrai douleur ya mutu ye moko kaka nde ayokaka yango la nako tia commentaire penza mingi te parce que mutu mosusu bozomona ye avandi azolela te mais son intérieur eza kobukana son intérieur eza kokatana nzambe kaka nde ayebi mitema nzambe kaka nde ayebi douleur oyo soki eza ya solo soki eza ya lokuta oyo la brune azali kotraverser voilà la famille nde nalobaki na ya nango tomeka un peu kopartager yango ensemble et puis tozwa réaction ya quelques fans parce que ya Jani azalaki franco penza ya Franco, quand on dit Franco, azalaki Franco, il y a artiste. C'était vraiment un artiste plein, complet. Abandé vraiment kusala mosala na e lolenge et longo bani. Voilà, c'est pourquoi Tolobi, Toya, après réaction, il y a grand frère, il y a la brune. Tous après réaction, il y a quelques fanatiques. Yaya Jani, PCPment, point de vue na bango, parce que je nous dis toujours que les avis sont partagés. Moutoula Moutaza na point de vue na eka andenge dalara. Au Tangi Bible, verset Moko, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nga na comprendre ngo na ndenge na nga. Et non, je sindu petanga otanga ngo a comprendre ngo na ndenge na e. Abigail Kajima petanga otanga ngo a comprendre ngo na ndenge. Donc les avis sont partagés. Toza na te pour imposer les autres à vue na biso. Na soutien la biso to meka siko kolanda réaction, to meka un peu kolanda réaction ya ba fan réaction ya ba fan concernant problème oyo ya Jani Fay ezope ça vraiment pas c'est la famille. Je veux dire que Nathalie ba comédienne de baolela Nathalie bango Nathalie nde bazolela ndeko na bango na bino biwa eza mabe to la réaction ya ba fan comme ça je veux rentrer encore pour conclure. Merci. Suivons tous. À quoi porter bango plainte, c'est pas possible. Moi na wana ya mobile wana tanga okola au mona ba vidéo wana na internet parce que ça va rester à jamais na internet. Boboy amona ebembe ya papa na bango quel traumatisme botiki na mutu ya mwana wana. Of course aozala na image c'est ça ya omi sala te que papa na ya kenda aozala image t'es vu qu'il n'a pas vu. Boza mitema et c'est pas bien ça. Hein? C'est pas bien. Vous avez des problèmes plus graves que ça. Bon, régler vos problèmes, nabino. Botika okota, makambu ya vie abatu. Bo wando finga, bozo condamné, bo traumatisé. Maman wana, ako melata, ilo kwa bi bomi. Po izakate, makambu api. Nga si sur le bain. Merci, ma petite. Maman, ouais, lundi, fongola micro toleka. Bonjour, maman Paradis. Bonjour. Bonjour, bande de connus sur Hollande. En tout cas, on a dit que moi, le peuple congolais, franchement, tout ça, hypocrite. Surtout, les comédiens. Comme si vous comment tu as sous-souté. Surtout José de Londres. Hier, José de Londres, moi, si je tapé c'est Mukanda. À ce que ça, moi, c'est un wapi. C'est bon, même si vous comment tu as sous-souté, non, kata karaté. Zena, est-ce qu'il y a ça sens? En tout cas, batika o condamner la brune. Makamwa ko le banda kuna bango kuna katanda kuna bango soza ki te toyebi pété.
La brune, tant que Gianni a commis à se retrouver na passe, nous avons pour Sunga Gianni, avant la ratanda, et ça car la brune. Les lots, Gianni a coupé, bango, tout va y avoir, tu vas bien noir, et pour les là. Et ça là, on est là qui m'a cassé, on est là qui a mouninga, mon sous, comme mon histoire coussi. Tant que la qui n'a pas moyen pour souffrir, attends, mon tout le monde est au Sungaï. Comédien, mon rota Sunga, c'est car la brune, voilà. Donc là, pour maintenant, beaucoup bandé, banda, Kiko, là, il y a la candaga, il y a Gianni. Non, finga zengiti parce que ça m'a oué. Non, finga été. On a qui n'a kanda là parce que n'a poto au tabac moyen non sorti en dans kanda. Ça, au même juste 5 ans femme, au cours qu'il y a la préfecture aussi la démarche, on fait ça au mukanda. Qui n'a aussi qu'à bas na classe qui pas responsable. Mais pourquoi avec des moyens au mukanda qui passe avec la démarche et puis ça va comment toi quand même toi émotionnel. Tout le monde a dit comme ça, la brine d'où la brine d'où. Là on a pris notre vie pas si elle vient au pile parce qu'elle n'a pas na Gianni. Par comédien tout pose au monde na ba kokina banda na bango na mibali na bango ba continuer vie na bango. Mais la brune au jour d'aujourd'hui nous avons capable si vie na mo pimba et zali la brune parce qu'elle n'a pas na orphelin. Donc il faut que toi arrêter un peu pour accuser tout le monde a moins qui la brune a vu une belle à cause de Gianni. J'ai dit tata mo pimba le quoi hier pour moi ça mona qui moi si on se comporter ma belle pourquoi Kenda quitté? Pourquoi Kenda quitté? Ba Congolais ba toka ba la brune ndako bana matango e banda kutumba dosina lela eka lobby tana moi la brune azole la fuka mimbali poto bana matango e bandiko na kita ba manis na lela motema na ngamo tumba tana moi passe à la brune bango toi bazole la ba hypocrite ba comédie ba hypocrite be ba tunga muninga tanga ki en vie donc on dit ba zeli ke muta kufa ba ya ba ta costume ba ko finga la brune non biso te permettre pe bongo soutien ça suffit là OK parce que na ba na ita la brune OK. Merci beaucoup. Okay. Merci ma chérie. Bonne journée. Allô? 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 Tere tikali vidéo zo yamba te mami. Bon. Bonne journée. J'en ai quitté ça parce que Moutassou quand on a matissé, voilà. Voilà, ok, nangaye. Moutassou quand on a matissé, ça na réseau, t'es réseau. Bonjour. Bonjour. Allô, maman Chantal Bola. Oui, maman, bonjour. Ayo mouza Moutassou quand on a matissé, pour nous kata live. Lobini pour na peuple congolais, maman. Message. Boa tarde, maman Chantal. Boa tarde. Nazangola na yo pesa ka message nanga esa la pasi mama izo sala vraiment pasi po biso ba congolais to kizaka ka dans likambo ekomi oso likambo ezate mutakizaka mutu azate alors oyo bando lekela la brine na Gianni na kati ya ndaku ezaki ka la brine mutayebi mama eza mwasi moko te oyo aboti na mobali bana misatu asale mabe tina suka ya liwa alakisika mabe sera que la brune wana asalika Gianni mabe bola munata ndambo ezaki te lelo biso nyonso totomboli mandoki to bambe mabanga to ignorer na population to mone mutu pamba to raisonner pe to tala sima to zonga bato atikali na bana mama pasi na mutema lobi na butu na kobola la tena tali ndeko mwasi aolela mobali na libanda na bango nyonso bazalaki na ni mutu moko azalaki famille ya Gianni na kati wana mais la brune aleli na libanda na mwana na ye na loboko bana ne baolela na kati bango moko esali mapasi na communauté congolais donc eswinga mama makasi mama yango moningaka na mati to raisonnaka tozala mpe bato mabe kaka te ntango tozosala mabe totala mpe bolamu Gianni yango avandi na la brune panda ta molai kaka lelo la brune yango akomi mabe ntina suka ntina mokolo ya enterrement mobali azolongwa opesi ata tante ata homénage apesa mobali sera ke bango nyonso bayini ye bazalaki bien bango nyonso batali na bafoye na bango baza bien mpo lelo biso nyonso tolakisi mosapi mpa motu moko ye moto abimi motu alo yaya mabe na société bien yaya boni sera ke biso toza bien mama nalobaki fala za 50 yaya na okata live na raplo ngi baloka makambo na biso osilisi ye mama merci hein mama osilisi ya na sisi na ngai merci ma chérie bon dia
Bon, merci. Nga sikola nina zwa parole pour na matsasu batute. Na matsabino à partir à 15h na kota live bien na kota ka 19h. Nga ina lobaki live na fungola ki peuple congolais merci na baki na lobate lelo. Na lobate team ko bakunda ya Jani après na loba. Mais biso na soto moni makambo na fungola ki caméra na ko fungola po live lelo za ki yanga ite. Live lelo za ki ya peuple congolais. Mutu tout o agir la part à la brine. Leader Azawana, Bijou Azawana, so ibini boye bakite tozo koma ba point. Wa yo défendre la brine, wa défendre ya Jani, wa yo tozo koma. Donc ngala komi prête ya okata live, ngala mama paradis nazo zela kaka. Mais to moni nyonso na misu, na ko lobate to moni kaka tout. Nazo zela ba kunde ya fai, comme ça, na yo zo kiti na nga bokondi. Pona sana na kiti ya bokondi te na di banda ya paradis. Nazo zela bakunda Jani comme ça nazo kiti na nga bokondi na ya pena loba nga pena pesa opinion nga pena pesa vie nga voilà donc siko li loba suka merci beaucoup to kote na 17h to solaka mama matanga lo na 17h to ya comme ibango bali to kende na ngobelo siko la ba na 17h lo to ya e ko sala mama la bwini te to ke siko na ba théâtre man to kotala ndeni ba se comportaki ba zalaki ndenge nini émotion na bango vers là ba mona ki cercle ya Jani émotion na bango eleli na bango poto tala na bilelelo leleki ndamu to kotala po ba mususu ba yoka kidele ba kendaki kuna bazwaki sango ya Jani baleleki ndambu ba mususu baleleki te ba yeko la sabso ba mususu ne bazolela to yebi pete mutazaki pembe na muninga te wachaki vix na misu to yebi pete mais ndengele biso to mona lika souci eleki makasi bazolela ndeko na bango artiste peuple congolais ne peut bomoni ndeko na bino pe la brine mwana na bino famille na bino ex mama na bana Jani bomoni pendenga iga tala corps boyi tala corps le biso to kolobate le zaki live peuple congolais donc ngana tiki na ngai bino en tout cas ba gros bisous to bandaki na bino mokala to suki na bino pe sikoyo en tout cas ba gros bisous na bino ba obolanda nga suki pe na blessé le pe na lobité mais soki pe na blessé bino bolimbi sangai to sana mokili ya Nzambe soki pe na lobi bien bolimbi sikaka soki pe malamu nyoso ka to keka na pardon en tout cas to kutana bino tout à l'heure j'ai des trucs à faire siko eza na mutu moko te ya moko kaka pour total ba bazui combien de pourcents Jani entre pauvre Jani nande kona biso la brine siko mo mutu moko kaka pour ça sanga moi 2 points moi mutu moko na moni neti mutu moko zo leka ma to matisa te to suki na biso na ko matisa te en tout cas merci beaucoup na tiki bino bye bye na sala maki na ngai na sala maki donc na déjeuner na nité pour lobi na ki na passe attaque maman attaque femme na ki na passe ya makasi donc voilà oh sukom dalinga mata mutuni muta Jani o muta la brine na linga mata to mata mutute si to kangi magasin en tout cas bye bye ciao kota TikTok. Bon, kota paradis bastar, en tout cas, merci Nabino, bozala ki na maman paradis longo, peut-être comme na souka Nabino. En tout cas, merci beaucoup, bijou mon bon de passeport rouge, ma musiqueur, sorry. Merci à toi, chef d'état-major Kingasa na souka leader. Merci à toi, Red Héros, Yonde. Voilà, la famille de MK Mbelu TV officiel. Je crois que Tolandi Bissonio surtout réaction, yaba fan, mutu na mutu apesi point de vue na ye. Toko lobate kete pona ni nyozo lobabo il faut pour lobabo et lobabo toko lobabo ngote parce que mutu na mutu aza na point de vue na ye mutu na mutu azo mone la makambu oyo dossier ya Jani oyo na ndenge na ye donc na lingaki to tiango to meka un peu ko landango bisonyo surtout comme ça to landa yango tous ensemble to mona le lenge nini bandeko ba pesi pe ba point de vue na bango to mona lolenge nini bandeko ba lobeli po na tina ya liwa ya ndeko na biso Jani Fai na ebike e pesi pasi mais total la paix par ya ndeko ngana début quand je regardais ma vidéo na mona ki ndeko moi sininga leka ki na ba émission en tout cas je n'avais pas aimé donc mutu ko mona au coup fait mobile aux ça ba sortie médiatique que tu parles ngana ebi surtout na biso baluba soko coup fait mobile ko loba te po sinon to ko tika biloba soko coup fait en tout cas ba vanda rapenya na si
mais comme on a ndeko na biso la brine ndenge azalaki kosala basortie médiatique, j'avais essayé ya kopesa pe conseil na part na nga kaka awa na kati ya chaîne oyo MK Mbelu TV officiel. Mais tomoni toyoki pe tolandi bandeko mosusu baza pour la brine, il ne fallait batika ya ta amon ata corps ya Jani ya suka avant et kinde Congo. Mais le vin est déjà tiré. Le vin est tiré, il faut le boire. Donc, toujours la brune denga tikaliwana. To ebite nini oyo kosala mame. Azana maloba na monoko na kaka keno, elle ne connaît rien. Bavandaki pendant 5 mois, bazalaki très bien na Jani. Donc Nzambe apesa kaka makasi na famille o ebungisi biso to loba na biso ebele mais famille o ebungisi nde baza penza na pasi ya makasi. Baza penza na pasi ya makasi. Donc Nzambe apesa kaka bango makasi, apesa makasi penza na bandeko nyonso tu o balingaki ya Jani fai. Nzambe apesa bango makasi, apesa biso makasi parce que il était vraiment une personne aimée. Non mon akara ndenge batu peuple congolais telemeli makambo oyo. Donc ça montre, ça prouve que non, il était une personne vraiment et beaucoup aimée, beaucoup plus aimée quoi. Yeah, voilà. Merci Nabino Bandeko ya MK Mbelu TV officiel. Abonnez-vous massivement si c'est pour la première fois sur cette chaîne. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, aimer, commenter, partager lien et aussi la biso bien ya makasi. Nzambe apambola bino soki eswazondi te ngana bino tokokuta na lisusu na mikolo oyo mizali koya mais pona lelo en tout cas tosuki awa. Bye.